basango ba prêtre o bino bosema ba mamelo na bino wana boko zote moi mamelo moko te bosisi ba posa na bino poto yoki bobotaka na bino na bango. Vous jugez de pasteur, il y a l'église à réveil, pasteur Moïse Mbia c'est le logo bata catholique, bosali ba montage kebo bezi boy. Etambol mais ya bino atamu tout mon kota lobby. On est où là? Comment fait-il bokoki kosala biloko wana na kati ya etonga ya Nzambe? Wana pe tokoko loba keza ko violer doctrine. Eza ko violer doctrine. Ezali ko insulter Nzamba lola, ezali ko insulter Maman Maria na bango. Chers téléspectateurs fidèles abonnés des Congo sur cette télévision, c'est bel et bien moi Souleymane Konde des Passeports Rouges, une fois de plus devant vous. Donc c'est pour une très belle émission, une très belle conception. Une fois de plus, quand on est au Messana, quand on est au Solar, on est au Betarmasouna. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur mon plateau, je suis avec mon confrère Stépi Bissila, le padre de la presse congolaise. Nous allons parler sur un sujet qui est tabou pour certains, mais qui pour nous, journalistes des Congo sur cette TV, ils ont tabou. Donc, information, ma vidéo, ils ont circulé dernièrement sur les nets. Ils ont concerné deux pasteurs et églises, Oyo, Bazali, homosexuels, comme on appelle communément PD. Bazo, ça, on a kati ya église. Nakati ya église, cher Ezawana, bakiti Ezawana. Donc, nakati ya église, nenge église ezaka, etonga na Nzambe. Bazo, ça, na bango wana. Babeyanga na bango wana na kati église. Donc voilà, tobeta lisolo nango na confère na Stépi Bissila mettre ko banda bongo te sans pour autant que na dire bonjour na pesa bambo TP ba salutation na na boss je reste mboni motema ya Karine mboni mère double maman paradis na moni pe bongo trésor batanga je vois aussi chiringi mi motema Sarah Kateko. Donc na Texas Dallas wana bambo te na bino il y a trop. Donc voilà, na bokasité toujours l'ingénieur NK Pro, je m'en vais déjà dire un grand bonjour, une très grande salutation à mon invité qui est donc Stépi Bissila, le padre de la presse congolaise. Bonjour. Bonjour à toi Souleymane Timo Passeport Rouge, le vrai bonjour na bino nyonso balandi ya Congo sur cette télévision. Donc to jali vraiment lo bentoi. Bonjour, en fait Stépi Bissila ta kuna ina bandela mboti. Les lots ont sous présence na yo liboso ya balandi ya Congo sur cette TV. Donc tous autres débattre par rapport, donc tout ça analyse, tout analyse, ouais. Mais tout ça analyse par rapport à ma sujet on a coupé ça. Donc selon yo pour na ko préciser mingi parce que na préciser quitté ezali makambo les kan na kati ya église catholique, ouais. Église catholique. Donc selon yo ozomona ndenge nini pour ko koloba nini par rapport à ça? Ceux qui n'ont pas ça déjà, bah image ya kala na zong c'est bande ko na biso ya ba catholique marambo ya kala au pasteur Marcelo Lobaki. Pasteur Marcelo Lobaki église catholique ezali salle d'attente pour aller en enfer. En enfer. Donc ils ont appuyé pasteur Marcelo. Aujourd'hui, ngai tant na tala vidéo wana elezanga. Tu comprends? Mais aujourd'hui, je viens de... Et les gens par rapport à propos, il y a pasteur Marcelo Lobaki, non? Mais les lots, si on a rejoindre Kanaï. Parce que pour rouge, tu sais, biso tu as ba pride, tu as ba église, tu as ba famille chrétienne. Tu comprends? Ba famille mo o ba ebi nzambe. Ba bloko o to mona o eza ba bloko oyo apocalypse Lobaki ko sala mayango yo. Comment fait-il? Basali ya Nzambe parce que baza basali ya Nzambe ba représentant ya Nzambe. Donc ba prêtre catholique. Hein? Ba prêtre catholique. Batata abbé au ba abbé. Comment fait-il bokoki kosala biloko wana na kati ya etonga ya Nzambe? Wana pe tokoko loba keza ko violer doctrine. Eza ko violer doctrine. Ezali ko insulter Nzamba lola, ezali ko insulter Maman Maria na bango. Pour nous autres qui ne Souleymane parce qu'il y a déjà tout ça qu'on a des preuves, tous on a des preuves. Non, preuve.
naolinga nayokisa bandeko na biso ya Congo Source TV nayokisa bango kaka son parce que ingénieur NK ortira nos vidéos wana pour comprendre de quoi tozolobela nakofina téléphone nanga mpe boyoka mpe ndenge bazokommente yango ingénieur NK badati bapionton bango nyonso bakombi bapionton yango bozala na problème ya bagilete kunza makasi boye loko ya baba tali linete loko aveugle yo dadi yo osamaka mpo na kati église mpenza nzambe kanda no ekenda oya kotumbelanga bato bakomi bafionton bazomonema ndefu boye loko ya moto aserie bokufa talobi taloboko ezosila nga nzambe nkele. Voilà, donc j'espère que tout nyonso ayoki. Ingénieur NK et biso a retiré la biso vidéo pour bino bo comprendre ben mamni autozol ba ezo sala vraiment passi. Passeport rouge, nzambe biso totala tala ba film bible zoloba ba film ni ba film ya nzambe, biso totala. Bible pe zoloba na jour ya suka nzambe ba msuba otuna nzambe na saela kayo nzamba wangana. Alors, je ne te connais pas. Ce sont de tels genres de choses autres au monde déjà. Quand je vous dis de prêtres des sango, de prêtres des sango, ça fait vraiment mal. Qui pédé et comme dans le monde, le rôle la lipa nanguba. Le rôle la lipa nanguba, le rôle la bazote kabilamba tombola. Tu dois comprendre affaire OET. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moutounou, mobali nyonso ba komo qualifier PD, moi nyonso ba komo qualifier lesbienne pour na ba certaines bâtiments ko ba sala ka ba vie wana. Certaines bâtiments bondeti banani. Ba mi ebi ba obotal. Bondeti banani. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait non, moi je suis pas ici pour juger des gens. Tu comprends? Je suis pas ici pour dire le fait que tu l'obéleza da to juger. To juger déjà. Donc tant ata ba combat deux personnes na ko tanga ba kombo ya na rokiko ba pede ba fi ba lesbienne pona bango na rokiko tanga ba kombo ba tu te pona ko créer ba polémique te to pona ba pasteur to ko lobela ba pasteur ba prêtre oyo ba komi ba pede na kati ya paroisse n'habite ba ndeko na biso ba catholique o bozwa chance ko tala biso. Et en plus ko yo ka ba catholique ba kamunoko makasi bazanga ba argumenter. Parce que les Cambo, ils allaient sur les canaux qui n'ont pas d'église de réveil, mais ils sont en plein manque. Mais ce que tu sais, c'est qu'on a en plein pénalité parce que on dirait qu'ils ont une église catholique. Une église catholique. L'église catholique, si excusez vraiment, ils allaient ndaku moko na roba kuzu moko ya mabe ya mokili. Kuzu moko boye. Quand je dis kuzu, ça veut dire dans endroit moko boye ya mabe. Ya mabe ya mokili. Bande ko na biso bo ede biso o eza makambu ya sol. Na bité so bana paroisse nini so bana mboka nini je sais pas. Mais eza makambu ya soni, eza makambu ya soni yo mwana mobali zo fiba penze lo mwana mobali ozo sala ngo penza. Ya kati église et puis likolo ya chair. Likolo na ngo susu baba prêtre. Baba prêtre. Mutongo bazo filmer a filmer pe lisusu pe nini onda kwa nzamba ngo. Donc ezay bango moko mutu bana ko filmer. Na bisko basali bongo pona ba bebisa donc réputation ya église catholique ou soit ba luka ba nuire. C'est ça. Il y a doctrine église wana ya paroisse na bango. Eza bongo eza ko bebisa image ya ba catholique nyonso ya monde. Na Bible nyonso ya monde. Donc parce que cause appelle na ba be mususu basala bongo te ou soit ba kindar na bongo mambo bongo te mais bato ba qualifier bango bongo suite ya vidéo. Ya vidéo. Ya na lobi nanu ba sango, ba prêtre obido bosema. Ba mamelo na bino wana. Boko zote moi mamelo moko te bosisi ba posa na bino. Poto yoki bobota na bino na bango. Oh. Je te jure. Bobota na bino ba maman. Je t'ai bien dit na otanga ko moi mutu te to ye bande to za boto yebi bango bien ba ve na biso to kinana bango na ba boîte to sala na bango ba vie ya mabe. Bozolana ba via masanga ba via idio ya mabe to ye bani na bango to yebi ke no ve na nga oya sangwa bimaka na mamelo moko boya paroisse o intel. Ça fait mal. Parce que bon, serment qui était vide, ça fait mal parce que pour moi je te dis. Non, si moi c'était non, si ma boîte, non, ça la boîte. Mais est-ce que pourquoi peut que bimana ma sœur? Moi je te dis ça fait mal. Quand je te dis ça fait vraiment mal, ça fait mal. Passeport, église catholique, n'a habité vraiment ce qui nzamba existera vraiment ya solo bolimbi sanga bande kunangai.
n'habite so pe nzamba exista kuna penza ya solo mais ce qui nzamba exista vraiment ya solo abato basel makam oyo nzamba statuer bango nzamba statuer bango sincèrement jusqu'à 4e génération na bango c'est de la honte, ça fait mal. Ça fait mal. Vous jugez de pasteur, il y a l'église à réveil, pasteur Moïse Mbia c'est le logo bata catholique, bosal ba montage kebo bezi boy. Et tambol mais ya bino atamu tout mon kota lobby. On est où là? On est où là? Tozo kende wapi? Où allons-nous? Le ban on tendance dit binga. Tozo kende wapi? Tendance dit binga la sirène que je salue. Tozo kende wapi passeport rouge? Boyeli biso bino ba pasteur bozote ya biso chercher le royaume d'ici salabo bino ba catholique salabo mais royaume d'ici obno bo senga biso to tika mabe mais bino mo boza na kata mabe yango mais on dirait que to kapon dirait pe ba mambo e bandande kuna na église. Ben oui moi j'ai étudié à Monseigneur Moké école à Bassango. J'avais deux amis. Quand je te dis des amis au bazara na couvent. Au bazara na couvent. Nazana deux amis nanga moko boy. Bazana na couvent ya Atolo bibon yo to tanga no ba kombo ta. Ya commune moko ezaka ya commune moko ka na Kinshasa. Couvent oh bon on a cité quand on doit peut-être bato poto pe ko ba ya cité ya nini o ya Saint Raphaël. Nazana na deux amis nanga mo bazala kuna. Moko ba proposa ye. Ba proposer ba c'est pour monde za on pose ba classe non pour on mata classe wana comme boy yo il faut comme mwasi nanga o comme bord nanga donc tout ce que soit la proposition bon classe en ya couvent to ya classe à couvent na couvent bazara na ba classe ouais ndeza ka non amata zara on mata des ba chambre 1 et tout OK non bisiko boy na couvent bara na ba classe to boy te sko pona mata classe mona ndeti mosengo ndako maki akome nani kutu ya cardinal ouais ndako me cardinal bon on sait que pe ba salaire makasi na habité c'est parce que on dira mata ba classe na ya mosengo na habité ngana beta li solo oyo ngana yebi li solo vrai on comprend le passeport ici là le padre passeport rouge de la presse comme master na biso ingénieur NGA master na biso on qui ma question nga pourquoi na tuni mosengo po le biko mata te mosengo vraiment vi na ye Christelle Bongolo benga nga pamba za vi moko bango tu basango bango tu ba prêtre c'est que mosengo pas les kambe kamakasi bango certaines prêtres kasi no bité bango nyonso baba sango ba leka na couvent certaines sango yango no bi kasi bango nyonso tu basango ba leka na couvent parce qu'on a lo ba certaines là on kindi malem bango tu baba sango ba leka na couvent oui bango ma sango ko ma prêtre il faut les canons na couvent wana on mati ba classe ou l'équipe ba classe wana et tout kasi avant ma ta classe wana loko la condition ezalaka te les canons na mbeka ya sango mo quelconque c'est que ba mosengo ba leka ba mbeke belé potia ko makara zela na bandela vraiment de na le bac no habite que eza condition on lui a proposé ba proposer oui ba proposer bango mibale ba proposer bango mibale pour yo compliquer fort na plateau ba fanu ba lo belé donc a proposé camarade na biso prêtre on a proposé camarade na biso akoma bord na e donc asala ka bolingo na fesse et tout donc mais moi ce n'est quand de boyinde ba pédé ba sala mam na bango notre ami a quitté le couvent le même jour je vous dis akoma na muta masanga akoma na muta basi jour abé dans l'histoire bis tepita la bo je me rappelle encore moi j'étais en G1 Lifasique to kutana oh on dirait que dans les bami en haut. Oui, bien, la bande là, ta manette, boy et tout. Oh, yo comment la vie, oh, la vie, ma sang, la vie, la biso, parce que biso, tu as pas un membre dans mon seigneur, mon client, Suleiman, Bona, Sadrak Tosokoli, le baron, n'a just mission, ta belle Boulembi, n'a pas Ziad, non, tu as vraiment pas la mort, boy, oh, ça, que non, mon seigneur, mon mal à la tête. Donc, ce que biso, la vie, n'a pas dans mon seigneur, mon bango, bando, kokangote. Ce que toi, tu as dit, facile, avec la master, nimo, na mon, oh, tata yo zao yo comment va via ba bien ah mon cher bandi ko bete nga li solo o ele kana couvent non mais attendez tozabi mutu moko bo o destiné na nzamba tchaki a servir rien na lolenge boy passeport rouge nzamba non en fait nzamba tchaki a bise yo ndo za fo sa elanga ka boy yo individu moko boy na pona ba vie na ma be diabolique o proposer ye yango mona yo ki somo alongwe Akimi couvent liko na yo prêtre destiné na épée et baby tu habites le baka bonza manga za démon de miséricorde am soko fongole ba chemin mususu
mais moi nana comment mutu ya kuita comment mutabasi ya ndenge na ndenge donc likolo ya moi prêtre moko bo non bisco c'était plus ici là non biboy ba prêtre ba comment ko bota est-ce que ils ont autorisé to ils ont certains prêtres au autorisé ba on ba bota na bango ba msusu o ba signaka penza nini o ba bitenga pe na ko bota te na ko simba mwasité ba msusu no biki prêtre on ils ont différent bon eza to yebi biso nyonso tuna ba bona na biso ba yebi ba prêtre msusu o na ba quartier na ba famille aza sango mais abota na mwasi mo boy quelconque ngai na expérience nga nazana master nga moko boye père na za sango ba na Belgique donc babota bongo 3 eza nango na ba catégorie ya ba prêtre msusu oyo balingaka vraiment komi pesa quand je dis komi pesa genre chasteté na ngai nini nde bolobaka wana na pesa ngo pe na maboko nzambe te bamsusu baponaka na bango je vais faire ma foyer à moi mais je suis prêtre bamsusu mon foyer plutôt bamsusu balobaka pe nga ndeza boye vi na nga mobimba na kabi yango na katoliko mobimba na ngai na kabi yango na katoliko tu comprends ndeti ba cardinal Mosengo wana je sais pas mais que toyo ka boti beto ebité non bi ouais je vois la question puis on wana ni tomber donc cardinal Mosengo a tiré 28 balles mais je pense pas. Tu penses pas? Non, je pense pas. Est-ce que vous avez non, bon, je pense pas parce que moi je parle avec sa nièce. Sa nièce Christelle Bongolo, toi tu la connais. Christelle Bongolo, est-ce que wana yo mo lo bibi a sa nièce est-ce que on dima ba c'est grâce au ya koko na yeso ya nani bima. Bon, ngai Christelle Bongolo ça me te partage en même en boutou. Tine des premiers jours nani Monseigneur Cardinal Mosengo en mat avion premier jour à la crise dans un Christelle bon téléphone tout seul donc atika web sabe c'était pignon sonner on ba buzz biloba les gens dit ba donc mutabi pas vérité na ngo ya mutalibanda azate mai pe ngana pa mbate Congolais n'est quoi comme ningsa mai nanko Congolais mo ningsa donc Suleiman a venu na parler na ningise le ben mai Hollanda. Donc, Suleiman d'Asama va venir parler, on appelle la super maï, on a cantine, on a source, on a dit qu'on ningi c'est la Suleiman. Donc, on a créé que l'eau mobile là tiépé. C'est ça un Congolais. Et quand on a bien entendu juillet, juillet, penzako. Vous voyez? Donc, ça veut dire, bande qu'on a biso ba prêtre, bozo ba ici biso. Côté ceux qui m'envoient aux salles, mais n'engagent pas prêtre. Est-ce que n'engagent pas masseur, pe tout le bas qui va lesbienne, pe belé. Ebele. Ebele. Camarade Moko, ya mère Nabiso. Non, il y a une expérience avec camarade. Camarade, ya mère Nabiso. Camarade, ya mère Nabiso. Hein? Na gotanga comme on a été pour garder l'image. Ma sœur a ligné plus de 4 fois. Ma sœur est lesbienne. Sœur nangai nazala non bien, mais sœur comment na ko craquer ngai. Sœur Romo Sansenga Bakar, sœur Nanga comme au foot Nanga Bapalina Bazebe, au Nanga Dubaï. La tante a tel habit. Ah, mais on a compris comment fait-il moi sur le roi Nanga Kabila Nanga trop beau. Ça a non pire petite, na pire sœur na yeto ndenge. Ah bien, na posé moi question. Tu as posé question non on les a on besoin de comment bataille. J'ai mis sapi. La sœur a talina nous ma sœur wana. Passeport atelier. Ah, donc nyonso oyo sala kawana boy za rende pour l'intérêt ya boy. Ça fait de la honte. Il paraît que Kisinjo a pas autant couvent. Bon, on a habité ndetse Kisinjo a plein vie na penza, on a venanga na les fortes sur la bien. Donc venanga penza. Au venzo vraiment ngato benge bongo. Au venzo. Wa venanga, wana venanga. Venanga penza. Au venanga, bino bobite ka mama babenga venzo. A venanga. Oh. Non, puisque c'est une bagarre pas bon, c'est une bagarre déjà vinaye à Kala. À l'hôpital le déjà mais apparemment il pas autant que na vie wana ba couvent et tout bon on sait pas trop mais c'est une bagarre on pas maîtriser. À cause na bon humanité. Et à bon parce que hier nalanda qui na le fan du théâtre nalanda qui émission na ye na moni pe vidéo ba filma qui na kati église azo témoigner. Bongo ya ba pe bongo pe zate que non bongo mi pe solo parce que total accoutrement na ye ils allaient na façon d'être na ye on dira kana batik wana passeport rouge mutu oyo eloko wana ekote na makila elle a fait 20 ans en vivre na vie wana
monde to za la raboy organe na biso ils aura sens moko boy on comprend ça veut dire ceux qui vont s'adapter les locaux mo organe na pe ko s'adapter pe les locaux facilement maintenant elle a fait 20 ans il y a qui lesbienne 20 ans s'il vous plaît. C'est pas facile à changer. Banda changer, ça fait déjà une semaine, 2 semaines. Non, je pense pas. Donc, malem. Attends, le bin de Nando, une émission, ça dit moi, bah, tika yabaya, ezali. Attends, je dois MK le balé, bah, tik badi. Donc, ezali. Mais, quand on a 20 comme tantôt, on a maman Dinel Ndomba, on a passé un bouton, on a yon a changé ma le banga bimer et malem besa nini et kosi là donc ça veut dire il faut penser sur temps mais est-ce que le cambo ils sont en ramté ma passe bana musengo 28 ezawa te musengo ba information wana ngana ko le beza faux parce que biso ba youtubeur na ba youtubeuse to bo pesa penza likambo sens to pesa s'appelle likambo sens et zo appelle sens et zu la tin zo te pesa paiement akomota molola te bilamba donc tout biso to ibo salang donc pour na mosengo moi je pense pas et tout donc voilà merci beaucoup c'était Bissina to comme je suis na biso déjà nous sommes presque à la fin pesa lilobano asuka par rapport à ba pasteur ou une église catholique au profiter maman au pesa bambote no ba dédicace lilobano asuka ezali que non bobongwana c'est tant comme na temps ya suka o ba chrétien nyonso o ba loba que non Jésus revient bientôt azozonga déjà donc ba nyonso o ba bi que non ba za ba vie lokola ba ndeko na biso ba prêtre o bon mais quand un peu kozonga na sima botala sima botala que non mukolo ba misusu ba okota kuna ba olia malala na ba hamburger biso na lifi le peut-être olia ba ndika ezala malala na on a pesi na exemple na la conception na donc ça veut dire ba to ba na vie moko ya lix likolo biso sko ana se koto yo to teta bandika to souffrir et ça là vraiment bien te donc biso to za na besoin to za na ba vie moko meilleur et ni ko luba que non biso il faut to bunda au moins pour na ko mona tamboka yango o ba royaume de si yango ndenge za la couleur na ngo to zo bunda pour to kota kuna donc bon mais quand un peu ko changer ba vie pour na bande ko na biso wana ce que ça penza ba kondi ba évêque ba monseigneur ba ni ba moni ba vidéo wana ba yebi bango en tout cas bolongo la bango. So bon, besoin vraiment église catholique réputation et ça la kitoko. Parce qu'on a un règlement d'ordre intérieur. D'être école na biso complexe scolaire Monseigneur Moké oui. Banda ko le komake non soto kangi bino na lesbianisme, carinage, renvoyer. Donc bango pendel bazana na mito. Il faut pas renvoyer bango. Donc faut tu pendel bien des bon banda ko. Il faut pas renvoyer voilà avec Bruno. Renvoyer. Donc ça veut dire il faut pas renvoyer bango penza. Ba benga na bango ba longo ba tsa bango ta musika na catholique musika penza donc parce que ils ont ça la sonne de tel genre de personnes bango bazami balé au bomoni ba bimi bona vidéo bo ba misus au babatama donc ça veut dire ça fait vraiment mal quand moi on profite directement on appelle ça mboté na ba collègue na nganya sur Congo Source TV ana linga bino mingi na bon boss je reste mboni motema ya maman ma passe à Karine Mboni. Ah, maman paradis, quand on est à la rara, quand maman paradis, non, c'est la code, non, papa Mikolo, va bodino et quotité. Et ça, maman paradis, mon talobaki, ah, Karine Mboni, avec petit langa, on va rentrer, ça va bleu, mon bon, ça la bouée. Non, c'est la code, il y a un code de l'écartement, 500. Ah, on comprend. Donc ça veut dire, et ça rend vraiment bien par rapport à maman Karine Mboni, maman paradis. Donc vous êtes tout osé là. Voilà. Ouais, donc voilà, merci beaucoup à toi Stéphie Bissina. Merci beaucoup à toi aussi, favorablement à notre invitation. Tout ce pays le pénal est trop, donc merci beaucoup de ma révélation. Donc pour Nangai, concert au PC Zate. Bino tout bois mikolo, bois bini non bon ça. La ponete ngabwe, donc au pire bino batata mikolo. Batu boye bino basala ranyo, on a pire bino conseil. Et simba tsoe. Donc voilà, merci na bino, merci na boss, je reste Mboni, merci à mon cordon et RPK Bamba, merci na bino tout donc batu bolanda rabisoma Karine Mboni motima ya et motima je reste Mboni. On go kabele na. Oh, maman paradis. Oh, maman paradis. Non, c'est la code de maman paradis. Donc bisous tout aux îles. C'est la code. Patrick Igor, s'il vous plaît. Na moni présent batanga Chiringi bimotima Saraka teko depuis USA na Texas Dallas. Bamboti na bino yangwana na lela bino na linga bino ya trop Stéphie Bissina. Patrick Igor déjà rien à qui. Patrick Igor. Donc Igor Chou, to c'est la parfait na biso ndeto okana kaka. Patrick Igor Chou, notre grand frère à nous tous, et na biso nyonso tout lela to lingo ya trop, to zelo vraiment accueil non et ils a la chaleureuse.
Donc voilà, merci beaucoup dans cette émission. Merci à vous. Merci Penayo, ingénieur NK Pro derrière la caméra. Je vous aime tant. Continuez de vous abonner massivement, activez la cloche de notification. Et ça, c'est grand bien et ça, c'est un réel plaisir. Donc, soutenez-nous de toute façon possible. Que partager émission, moi partage dans mon corona. Donc, et aider Biso Pena trop et aider Biso Pena mini quoi. Donc voilà, vous s'abonner massivement, vous aimer, vous commenter ma vidéo, vous liker. Hein, pour un problème en français, tout le monde en anglais. Merci beaucoup. Donc, quant à moi, je vous dis déjà, bye bye. Retrouvons-nous à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.